bato baleki parti wana basana mokilo oyo te mawaya modeze pa na bino te mikolo na mboka bakomobelela nani atalelanga likambo oyo apesenga pena signe ayebisinga alobi ke Isaac nazoyoka posa ya koyema nzembo moko boye te baza bato ya leta oyo Vital Kamerhe aza moto ya leta abimisi ba avocat na ye balandela dossier wana siko ti lelo mwa mobimba suite moko ya malamu ezwami te. Nous ne connaissons pas. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Balandinho c'est rien que la vérité. Comme vous le savez tous, Nekin a tout été coupé de Moko Yabiso, journaliste, ou à Zalara tout proche à Vital Kamerhe, na Kombo ya Emani, le lorsqu'on est tous en cinquantenaire, baso qui est enterré Emani, tout me qui koya a poto me kosolana famille toi basiko bakomi wa pina l'état, pour baso koko ba oken koki kokeni kokuna mwana bote pour photos à moi. Comment on dit moi rapport moko ya bien que l'état zo sala boye bakangi ba criminel et on toza bon bien et bien à la cinquantenaire dans un moro pembeni awa a se présenter comme ça to me kosolana maman mbote papa maman babinyo na kombo mamenga la koma mama Rex mama Manu mama Wembo mama Kenda Akenda Arieti mama Emmanuel Wembo mwana ngala to yebilikambo na to ko boy ko lomba sekelete yebilikambo mwana ngai mama bali mwana mobali tikali maboko papa na kisasa mwana mobali sate azambe nzambo simaki marto baba nobete Manuel Boanini kataka kanisa ngai nasambela pona yo nzambe na ngai ozaki na makasi tango kabangi babete Emmanuel boye ngakosimba bayini na liboko nzambe bamama baboti bato ya mokili bakozi ya mboko oyo pasonga naza nango kokende na yango oyo banu mwana nga libala na ye ezalaki nga ezala na 12 mois oyo alobi na nga mama na otinda fiancé na ngai nga bitinda kasi ata 2 jours alobi mama lokola nano tobime pa bango te soki natindi 2 jours famille neyeba ozilika mama na otindi ka journée mobimba comme ça tokende otika biloko na décembre oyo bandeko pasonga na nango mwana nga mobali moko mibale te mwana nga mobali moko nzambe kaka baba matanga batike Emmanuel akolisa baleki na ye donc voilà maman soit un peu apaisée maman Balandinho soit rien que la vérité basant pour ça pour expliquer bango banda Emmanuel Koufi pourquoi tous ces temps ils ont mis moulaï pour encore ebima toi ils ont mis moulaï boye banda totika dossier et pas l'état ka tozolandela kozwa ata mwa notion muke te tozwi ata notion muke ya likambo oyo mitema ya biso ekita ata kokita toyebe ete moto abome Emmanuel akopesa biso eloko te mais susi na biso kaka toyeba Emmanuel soki ezalaki ata parti wana te Emmanuel aza moto akotula te Emmanuel abota bango na papa na bango papa bango azala na poto asombeli Emmanuel lopango munene Emmanuel atie balocataire Emmanuel soki bomonaki ete na parti na bino
Momo, momoni molunge, momoni kaka. Banya balukatanga mama na ye boye bisangai. Ni nango boye verma. Banya boye bisangai. Ngala bisamwana nga kata makolo na parti wana. Mwana nga kuvelika makambo ya parti bino boyebaki bino bomisi ba avocat siko ba avocat na bino ti lelo nayokaki lo bayebisaka nga te. Mais mama koyoka balobi Emani balevaki na ba FARDC, c'est ça vrai ou faux? Manu balebaki na FARDC. Manu tanga aleli na kitete la bato bazalaki wana bayebisi nga nyonso ndenge balebaki ye ndenge balebaki bayebisi nga ye esalangaka pasi. Mani balebaki ye na jipe ya FARDC na bakarvete nde balebaki Manu moto abano benga ya azalaki na kati ya jipe wana atune Manu soko komi wapi Manu kokoma na ndako te asembe Manu pele baki journée yango alobi mama nazoyoka nzoto malamu te Emmanuel na ngai Manu balebi na jipe ya FARDC bazalaka bato ya nani leta FARDC bazalaka bato ya nani so bazalika na posa koboma moto mpona nini balukaki nga mama na ye bayoboma nga batika mwana ngai akolisa baleki na ye mpona nini koyokisa nga pasi boye ntango naza na ngonga oyo sope balingi bayoboma nga nazonga ata place bakutaki Manu bakozwa nga nakufa na ngai mpo na kobanda okanisa kaka mikolo nyonso mwana mobali moko asisi klase mwana alinga bala mwana nga azalaki na misala ebele ezaka mosala na bino te. Donc voilà maman baza bato ya leta po nini FARDC bombe Emmanuel bolingi kotrouve bango te. Maman koyoka balevaki na FARDC koyoka yo na émission wana obanda kolela na kombo ya Papa Vital Kamerhe atia ata baposibilité na ye te balandela makambo eloko epesanga mpasi yango wana nayebi ete Papa Vital Kamerhe atie maboko mpo tokunde Manu mais Papa Vital Kamerhe alimoloko na ya liboso alobaki ete napesi baavocat balandela yango nga nazomituna baavocat Vital Kamerhe abimisaki balandela likambo ya FARDC wana bakanga bayebani deja te FARDC ne balevaki Manu eske ti lelo basoda baavocat wana bakoki komitrouver te FARDC bautaki boye bapesaki si avocat ti lelo eloko ezaka te kime ezakaka finalement eza nini ata bino moko leta. Donc maman c'est que moi likambo mo eza na kati wana nde eloko epesanga mpasi yango wana papa leta FARDC baza bato ya leta oyo Vital Kamerhe aza moto ya leta abimisi baavocat na ye balandela dossier wana sikoyo ti lelo mwa mobimba suite moko ya malamu ezwami te akompanye ndambo ya pesi na papa na ye aza moto ya mbongo nde Emmanuel ake lelo na mabele mais soki tolobi te totikaka kaka eyebani deja bato babomie me mpo babimisa bango na justice boye bakoka kobimisa bango te sinalema bino botunelanga ata bato baleki parti yango baza na mokili oyo te botalaka kanga mama mwa moko asisi klasa atikanga boye ata bato baleki parti wana baza na mokili oyo te mawa ya moto eza epa na bino te mikolo na mboka oyo bakomobelela nani atalelanga likambo oyo bo explike ngai nabelela nani atalelanga likambo oyo. Donc voilà, merci maman. Maman Corbe okundango wapi? Corbe Emmanuel toki okundana mikopol de tozokende. Merci beaucoup maman, sois forte. Donc voilà, Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Tout me un peu que solo là. Chef, bonjour. Une minute, bon, tout cela, comme ça on va savoir impression ce qui s'est passé au juste. Papa, bonjour. Oui, bonjour. Comment on a matin à Imani Awa Olandi Ozana n'est pas naïf. Naza parmi ba chef Naya Moussala.
Donc voilà, koyoka sango ya liwa na ye ndenge basasine côté na bino osali ndenge nini po bomeka kolandela masolo wana na justice. Bon, côté na biso to sale lo côté parce que to ebi que na niveau ya famille tout comme parti basi ba ntamaki déjà ba biloko wana basi ba ntamaki déjà makamba ba enquête wana. Donc biso on était surpris à quoi apprendre liwa na ye. Donc ti sikoyo vide ya Emani ezo coûter biso makasi. Vide nini ya parti ni nozoloba ya côté ya INC ya Vital Kamerhe auto ya Musalani. Non, ya Musala na biso parce que c'était un garçon brave, c'était un garçon oyo aibay ko sangisa bato. C'était un garçon oyo azaki na cœur munene. Et puis départ Musala nae, c'est quelqu'un qui s'est donné vraiment la Musala nae. Et de surcroît aussi c'était un responsable dans le département nae. Donc c'est ce vide là ndeti lelo tozo regretter. Message nous relancer na maman nae au plus surtout azoko kata zolela ernyoso na famille na bango mobimba. Naebi keza moment moko douloureux, c'est dur pour la maman nae. La minute nous ne pouvons que encourager, c'est arrivé. La minute on ne peut rien changer, c'est arrivé. Donc elo biso to senga la maman kaka a s'armer na courage makasi. Parce que oyo ezo salae na biso parce que to sito comment déjà famille na ema. Donc toujours compatir na malheur wana to senga la maman a s'armer na courage. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chef, bonjour. Bonjour. Donc voilà koyoka ko pardon comment on a matanga ya Emani ozana relation ni nae. Bon, aza collègue nanga Musala et ngai nazai comme monteur place ya bana travailler. En tout cas même tisiko na lo baboye naza ba voix na ya suka o asalaki avati kabiso ngai pe na parmi moto apesa ki signe apesa nga signe mais obi ke biso to nzambe te apesa nga pena signe abisinga lobi ke Isaac nazo ka posa ya koyema nzembo moko boye nga na comprendre te abisinga bi naza posa pesa nga nzembo na bi bon soko sisi kolia yaka na pesa nzembo wana nga na comprendre te nzembo ngo za nini za ofela bino nyonso boyebi ofela texte na ngoli ngolo banini mutu moko azokende ake musika mboka musika kuna place akende papa zalaka te mama zalaka te akende ye moko tanga ebisinga bongo abi yozo kango bongo pona nini ebisinga bite na yoka posa na ye manzembo wana tikudu na kei pona lukele nzembo oka télécharger ke na téléphone atia na téléphone na ye abandi koyoka yango tango ngai na ye ko rendre compte na nzembo na yoki yango ne na ye comprendre na o ekomaki na ye comprendre que non mas na ngai abandi ko laksanga basine que non aokene na ye aza suna bisote na nzembo ofela wana. Donc voilà, koyoka liwa ya camarade na yo basi nyonso expliquer biso wana abela quitté mais ba enlever na ba FARDC ba bomi étant que camarade na yo concevoir en ndenge eloko ka na rolo ba pona yango ngana na mukongo biso na ba kongo balobaka oyo yo sali moninga nazo ba mutu nyonso akola na video oyo aye barango place rovana aroza kimia tingana mukongo malgré yaza mutetela ngana mukongo mais azaki non seulement master makoma kindeko na ngai parce que biso na musala biso tokoma bandeko ayebi ata lelo place azali ayebi tokoma bandeko akoma ndeko na ngai parce que j'ai de bonnes choses oyo j'ai vécu avec lui. Donc j'ai vraiment de bonnes choses où j'ai vécu avec lui. Donc mutuo asake lokoana azala wapi aye bakayango akoza tranquillité na vie na ye akoza tranquillité ngana lobiango naza desana simo kimbangu na lobango lelo mutu asake lokoana akoza la tranquillité. Vie na mobimati yepe na ebite peut-être décembre kaka
bon a mutu te mais bato bakoza tranquille te décembre ti tokota janvier mutu wana akozala te parce que ema akozala nsima na ye ema akozala nsima na ye ti jour akotika biso. Ok, voilà, mais dans ce Moutouana a reçu un message ou une émission, message nous lancé à la famille à Emani, puis surtout na maman na eba o bazuko kate bazole, le message moi ya réconfort pour la famille na. Na rolo bana famille pas so même biso ba camarade tozoyoka. Pas so biso toyoka. Ya ngompe famille yoka na bike baza famille biologique. Ba famille biologique parce que biso toyoka toyoka bolongo na famille en tout cas famille ba condoléance pour na famille en tout cas ba condoléance ya makasi oyo nzambe mutapesaka yepe mutazwaka secret ya liwa eza nzambe nzambe ne ayebi secret ya liwa biso toza bato ya mokili nzambe ayebi secret ya liwa même ba déclaration tosala oyo solution nango parce que biso toza ba chrétien et mazaki chrétien solution nango ezaka nzambe parce que biso toza ba grigité solution nango eza nzambe nzambe apesaka nzambe mutazwaka lokola nzambe apesaki ye azwi famille en tout cas mes condoléances les plus attristés oh et cause dans la famille on a rôle donc voilà merci beaucoup merci non bon s'abonner massivement n'a rien que la vérité TV donc bon ce que tu es là comme ça toyoka biographie ya Emani toyoka ba témoignage ya Emani. À présent nous demandons à la sécurité déjà de prendre des dispositions parce que nous allons bientôt nous recueillir en déposant également nos jets de fleurs devant la dépouille devant les corps sans vie de notre regretté, j'ai cité Emmanuel Ouello Mouibo, ce jeune ambitieux qui a rendu des services loyaux à INC, parti politique cher, à l'honorable Vital Kamere. S'il vous plaît, la presse, faites diligence, dégagez déjà. Nous allons déjà commencer cette partie. La famille, prenez votre temps de vous mettre, vous allez vous recueillir dignement. Il n'est pas encore temps. Sécurité, mettez de l'ordre. Ou soit je vais leur donner l'ordre qu'on referme le saquet. Soyons disciplinés. Garditons. Voilà la jeunesse de l'IMC, parce que l'IMC est un parti politique organisé et des intellectuels, comme on le dit souvent. Démontrez cela à présent. Mettez de l'ordre de l'autre côté, avant que nous commencions déjà. Lionel, vous avez déplacé, comment ça la va? Vous avez déplacé, il n'y a pas de l'ordre là-bas, s'il vous plaît. Des autorités vont défiler là-bas. Reculez un peu, reculez un peu. Voilà, la jeunesse encadrée, reculez un peu. Voilà. Nous commençons cette partie en faisant appel très respectueusement à son Excellence le ministre des Affaires foncières. J'ai cité monsieur Sakombi Molendo et son cabinet. De bien vouloir avancer.
Miss Paris vous dit merci d'être venu. Et également, INC, parti cher à l'honorable, Vital Kamerhe qui pleure son camarade, vous dit merci d'être venu. À présent, je fais encore appel très respectueusement au secrétaire général de l'INC de bien vouloir avancer. Reprenons respectivement nos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sitsa, merci beaucoup, sécurité, pour le service. Alors, sécurité, nous vous prions de mettre de l'ordre dans la chapelle déjà. Que tout un chacun répondre respectivement à sa place. Et tout particulièrement, le parti politique INC, de l'honorable Vital Kamerhe, par l'entendu de son secrétaire général, m'a chargé de présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt. Il vous demande beaucoup de courage. C'est un moment difficile pour vous que vous êtes en train de traverser pour avoir perdu un cher fils à vous, à la personne d'Emmanuel Olondo. C'est la loi de la nature. Nous naissons, nous devons finir par rendre l'âme. C'est ce qu'a été le cas.
Banatri of Life Church, elongo la porte Damas Kashala Kalombo, botele ma bobine la zambe, bobine la ye, botato la ye, azali kolo na nyonso. Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, Yahweh. Nakushukuru Mungu kwa upendo wako, ulikubali nifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Kulala kuamka kwangu Baba, si kwa nguvu zangu, bali neema kwako Baba, nasema asante. Wewe unakuwa na neno ya mwisho katika maisha yangu, na neno la mwisho katika maisha ya mwanadamu. Papa yo Baba, yozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate, Yahweh. Yesu libanga na ngai kumisa mayawe yonde elonga na ngai papa. Yesu libanga na ngai kumisa mayawe yonde elonga na ngai papa. Yonde makasi na ngai, yonde solution na ngai, yonde eleka na ngai papa. Yesu libanga na ngai kumisa mayawe yonde elonga na ngai papa. Nazalaki na pasi, papa yo pamboli ngai ye. Nazalaki mokufi ye, papa yo sekwisi ngai ye. Yonde solution na ngai papa, yonde elonga na ngai Shilo. Yesu libanga na ngai kumisa mayawe yonde elonga na ngai papa. Titi Sitoko, Moyembi na Kolo, don't cry, yembe na zambe. Yawe nanga, elonga ezali na yo, yokuma amalelo yo. Yawe nanga, elonga ezali na yo, yokuma amalelo yo. Yawe nanga yo, elonga solo, Yesu molongi ye. Yawe nanga, elonga ezali na yo, yokuma amalelo yo. Natambolaka na kombo na yo, tanga nyonso,
modilala